Ngamo déjà ndé naza buna star ya ba PD parce que ba PD ba tia nga liboso ke na dalobe la biso. Nga normalement ndé na boso na lobata na spectacle ba PD ba filma ba bomba image. Qui est l'argument on a d'abimisi. C'est ma tête qui parle, c'est pas ma bouche. Kokota na domaine de ça qui peut aider. Na baninga o peut-être yo kokota relation ni bozana o lelo. Loka ba la duchesse, boza bon terme bosolo la bino ya mon père, mon conseil et les canaux. Nada aza grossiste ba PD ya ba détaillante pe baza. Ndesi banani ba détaillante. Oh, boso na bandu tanga ba komba ba tubu. Neti mutu na bangaka. Déjà papa ba Kardashian. Il faut notre traiter détaillante parce que nada lukaka le kai, c'est tout hein. Okoka. Eh, bon papa Kardashian ko sexe le kanga. Ngana za maîtresse. Eh, bon papa Kardashian ko sexe ba tout temps. Oui. Et si je suis nada boy nada j'ai nada français ba coaching na famille Kardashian, moi je vais faire rire les gens. Ah ouais, papa Kardashian ko sexe te. Eh, wana poto na kininte, nada c'est nada. Ya. Na sabine le moko omoni mutonzi matena mutonzi ma bango nyonso so sangsi bango ba ondima ka nada. Pourquoi na bibongo? Parce que ba inkoni nyonso ba boya ka ba bandimanga te bino bo sinamine. Moi loko wana ya sinamine yutimboka. Oh na peso ko na bino. Ti nga traverse na ba koko ti nga travailler na ba nzambe ya mumpe batazamba. Nga na mi 6. Po loko ya mikolo bino bo kono nono boko sinamine na kombo na nga nada. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso ali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour Mondaté, bonjour Baladinho sur Poto na Poto meilleur site de l'année. Si tu auto-voté, pris ton préféré, sur Boyo Salimokino, parce que pas les il y a la métisse noire, il y a toujours en ligne, trop d'éviter, c'est pas bien bon moment paiement. Ce qu'on a dit au Boukani, le la métisse noire, Azaï monté na plateau, ayoko ya ma tantine au bino bolingaka. Tantine jeune fille à ça la bino toujours à plaisir. So bon moni bola tellement qu'il te condé les tsakou ya kouei et place oye passi à maranae. Pour nous recevoir à propos, il y a des questions, on a vu nos commandants qui sur un message. Bonjour, Tante Nada. Oui, bonjour. Bonjour aussi, na batnya sur balinganga, batutu bolandanga. Ndi batu sa Canada tulinga ROC présenta parce que présentation nanga izaka lokwa sur la biloko olia. On se comprendre.
So lia peut-être fumbo nga fumbo bandi d'abord ko yoka solo nango père bandolia déjà ça te met d'accord comme bonangeza ka nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée. Oh. Nada femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée. Maman moi bisinga meto bada kombo no tolinga ko mingi sexa biso poanyo bandela su kombo nao avec missionnaire c'est qui maman et boyo kantia to kota nje to zara ba aveugle o muna mtaote ka pondo amoni bien ke bo moni ka ote ka pondo mabele su pondu yango yo mutaote ka manioko amoni bien ke za manioko bino pe bo moni mabele su manioko babeta ka site. Merci beaucoup, on a vraiment dans la région, mon santé, qui m'est allé, teintir. Ça va, teintir, ça va. Maman, je suis qui toko, sauf qu'à Kimikolo, yonde, naza mon ba misa makasi. Misa libanda. Non, comment travailler? Ngati na basita, ya ba français, ya mindele vraiment, batsa bilo nanga. Ok, na rosenga, batsa bilo nanga. Ya na sepe na les jeunes qui toko, na mon possible bango trop seni. Na en fait ngandi luku kankanga te nenga bika na lika mon pépé saka on peut la poitrine que ça peut tout l'hôtel non nenga charge to kantenga femme makoma e femme makoma te na mutu fona za moi boye parce que za bagwa mbali nanga yebite ke ba terrain monsieur za na pelouse synthétique net oza synthétique libando mon en pelouse originale te na 4 simbi boyo ko kiloko. Voilà, merci beaucoup Nada, on est à Nada Bolingana si déjà vous comprendre déjà na Bâtio qui ba simba Simbappé voyage toi. Oh, non, faut jeter. Bon, ma cambo na ça qui a ma camba ya ba idiote. Eh ma ba idiote, ils ont ma ba développer, ba avancer. Nada tout ba capé qu'on avancer, au salle combien de temps dans le monde il y a qui artiste là vraiment. Et Billy na ça il da ba 12 ans, 6 ans chez président Caleb, 6 ans na carrière nanga et puis âge na mo bimba. O etikali donc à 12 ans na âge na mo bimba na za déjà artiste. Vraiment. Au bout de 12 ans, il a apporté Nini dans le monde du théâtre. Il a apporté belé. Est-ce qu'avant on a bima, avant on a bima, hein, souvent mon qui, on a bambo comme ça, c'est un monument, hein. Oui, on va pédé mon bouina péri qui bouida na site internet, non? Pédali bosso ba yambi. Ozo yoka, bande konyo so na jouera pédé, on a ça bando yambe chemise polo akati coiffe na cette lunette koto. Mon bali so tunye ba question c'est là biso moi le qui péda sali depuis que nada et nada ngande artiste ali boso na sali émission na perruque na ngabo na maquillage so qui tembe talaka attend na banda qui effacer ngo talasko le reste là mutasa bungwazate et puis ça fait du bien tina ba comédie na biso ba joueur ba koko et comme pas ta vie de le ba yambi c'est maquillé à l'équipe ata papa na biso nani de comme tout le monde c'est parce que nada a existé. Vous allez à une ligne de Moutoulika, vraiment bon. C'est que yo faut taler la chaîne, sous on a pas ma méga, faut taler la site sous. Net na ba chaîne, monsieur pas Vincent, Patrick, c'est Kalima, ma succès danger. Il ne bat tout na kuta qui a ça succès. Patrick c'est. Patrick c'est Kalima ma perruque. Vraiment Nada, merci beaucoup. Tu connais un peu de parcours parce que tu es aussi pas président Caleb et le nécessaire qui est président Caleb ou ça ou un groupe on vient qui n'est les bandes vraiment. En fait n'engena zaka buinenga moi baba au président Caleb ils a pas pamba sur fin du beaucoup ta retraite. Au fin bobima. Bon bolia bobo banda retraite nous sonabi ko kabula na fufu boini ne kiza maman olangi na longwe badongwa kaka. Na longwe na kita puis na quitter na quitter na changer na numéro na téléphone. Et comme les président nada mais vous savez bien c'est peut-être quelque chose numéro on a besoin na benganga parce que mutu na vivre na ya sombenga téléphone na sikazane na besoin na kinda na ba retraite te. Ana besoin na kina sai musana sisi na zonginda so comme na besoin na la na retraite au kantunji na la na mukambi. Vous avez okande na se retirer nanga mais sinon ça va tous en bon terme na président Caleb. Ah oui. Voilà, Nada. Bon, attends, finger dans le caca, comme si tu bon, si tu combien en bon terme. Vous allez bon finir après au bon bah bon, ça, caca, ya. Rôle dans l'Ibo, c'est là qui va pas découvrir pendant Nada, on a bandi makambo, pessi makambo. Oui, et pas Adams Luzolo. Ah non, Adams, j'étais sali encore en passant. Même ça qui était à la histoire, c'était pour la première fois. Parce que avant j'étais comme ça, mais héros dans l'ombre, dans les canaux, dans les émissions télé, dans ces PSAK, dans le théâtre, parce que à l'époque j'ai tourné avec Célio Scram. M'invite à Star, voilà, Célio Scram, na filmé nanga, tu joues à ma bande de ce cas, c'est les gentils. Plus 10, on a pu sur Bambo, en France, place aux Ali, vraiment. Et puis écoutez, Célio Scram, na succès, hein. Basiri aimbi David Gata. Basira David Gata bimisco ba c'est le concert.
Obika nde Jacques ça qui JDT. Era boaka ki bobengelanga mama les concerts à JDT $100 na bia Jacques tande bozaka. Tande bozaka le ko betio mati prix à concert. Ndesco le receveur bando ça. C'est le David Gate Bimaki. Eh nada rôle à liboso jouaka. Ya liboso vraiment na film wana. Tokozo moi morceau mukilo mo beta kate ya muketikolo na mutu. Ngasko prom na ngai ngwana ngazaka bia. Umuni oiza le roi source. Source moni so yene balé awa omoni mayo ezoleka ni koza côté bimai na source beau ça parce que biso eza conseil mo pena vie de l'ebsanga likambo yo que je salue l'artiste les grands artistes de mon pays vie de l'Ouest Charlie ebsanga le mo singana na lingako po o lobi obosa nga bande mo ba pede ba obimai kai loko moko zo lo ba partout aleki awa bandeli ka o bandeli mais bo lembango Vie de l'Ebsanga dans la lingako, ya modé sous ya modéro que je salue en passant mayonnaise sous. Ebsanga ba balbalanga nada. Oui pourquoi to lingako? Oza le quoi na source intéressable. Donc sur le rebimi okoloba kango soute na bosani bongonde makambo. C'est comme na loba micro, na leka kuna micro na loba koto. Bon sozo ya ba ebida koloba micro. Au moins babi yaka lelo oloba longola micro la lie. Ono ibobenga nada mtabimsa ya sika. Je tiens pas rigueur aux gens. Nous sommes na force na yem, nous sommes na salaka, na laksa na batu misapité, na kanga na maboko nanga, na contrôle que batu misapi, mais na pesa comme moins effort na ngai pas ba fan nanga. Parce que vie de l'Ebsanga nada, to linga ko pona. Moi nitima na sana film yana. Ba CP là et ça la bien. Pour ce le balanga nada. Ye bikaratinga ko tina film no, na obenga mututé na lobana mutelo te na yo kake na tourner na yo. Et yokana. C'est le Ebsanga plus de 10 fois félicitations. To fanda ba benga félicitations. Na tango mo boyesu so benga sous félicitations. Et l'équipe sous félicitations ti dans c'était quoi parce que ngana lo kwa mai. Nakula nanga kaka. Nakula nanga kaka. Nakula nanga dedefu na yangwana. Donc mamna lo ba kuna filma na bosani. Voilà, biko na mpaka la Ebsanga bifo sokutena na datuna inspiration wana. Et uta wapi pa kinda kikivana na siège moka ba pida zo ka ba parole wana zo kanga to ezala kai moka la les oyela e. Mais oui, c'est une bonne question. En fait, omoni ngana ngani. Na fanda ki batmo batindelinga nada. Tano ba vidéo oyo. Batmo ba lo ba biloko batmo so bazwa on peut mona batia on a ba internet, ba salon ba nini boy. Est-ce que ngai psi non moi je m'inspire pas comme ça. Oza na source te, oza bilo abato. Na zo bilo aboite. Ngalinga iloko utinga na mtu. Et le que tu as tout son talobi ango ibal quoi que non, lobi vraiment le quoi nada. Et le quoi so to fanti ba to bi que non. Et tonton et tantine nani le ba non le ko lo ba otala e uta a oza mutu boy. Moni ke a na argumenté mais ngani so na lo ba uta kaka. So boye uta c'est que uta ngana libu moi mataka. Donc c'est comme ça. Ngama ba inspiration nga et uta na réalité. C'est pas où fréquenter les PD non parce que ngamo déjà ndé naza buna star ya ba PD parce que ba PD ba tia nga liboso ke na da lobi la biso. Nga normalement ndé na boso na lo bata na spectacle ba PD ba filma ba bomba image. Qui est l'argument on a d'abimisi. C'est ma tête qui parle, c'est pas ma bouche. Ah vraiment artiste nada kokota na domaine de ça qui PD. Na baninga o peut-être yo kokota relation ni bozana o lelo. Loka ba la duchesse. Vos abonneurs ne vous solo la buno et mon père, mon conseil et les canaux. Mais oui, normalement, biso nde toza boye, biso banada oui toza batu le quoi batunion sona mokili. Je ne suis pas vraiment spécial, très spécial, très haute. Non. Nanga mutu le quoi mutunion mais ce qui mutu aye kolukanga. Nako boakete nako benganete sauf que nazaka na moi maîtrise ya kokotoyer batu parce que la complexe existe hein. Tu peux fréquenter une personne comme ça qui a un complexe na yo avec réagir ndenge mombo yo ebika biso pe to lokwa balibula maloba on dit jour maloba ekufara bakunda ka ende na mnoro nanga maloba jour abela ki akufe nje bakunda ka ende dans ma bouche donc sono na banda ko désenterrer maloba nde ba enterrer na bimise na mnoro nanga bo sepela ya on a boya nanga ba problème donc en fait sinon nazaka na problème to PD moko boni nazana problème sauf que nada aza grossiste ba PD ya ba détaillante pe baza ndesi banani ba détaillante non boso na bandi tanga ba komba batu boy neti mutu na bangaka déjà papa ba Kardashian il faut na traiter détaillante parce que nada lukaka le kai c'est tout hein okoka bon papa Kardashian ko sexe le kanga ngana za maîtresse bon papa Kardashian ko sexe ba tout temps oui
Et si je suis Canada, Nada, j'ai Nada français, bah continuer la famille Kardashian, moi je vais faire rire les gens. Ah ouais, papa Kardashian quoi c'est que c'était. Et moi n'a pas ton king, nada c'est nada. En fait, on a ba onaza. Et n'a ba onaza, pour tanga ta surprise bo atana la qui moi son la ina un boy. Bon mimi bo singa qui ça pongi peut-être mtalam après 24 heures na lali bo après 24 heures bo bimi singa ba mon na salmon boy na sa pongi bo tinga ba mon micro batte belé ba ozela bo bika nada lam ka soki na fungo ka mis na mon ka bat baza na moni micro ba osuba ata na kala ki onde. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien et là pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc le stock nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ver beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout quand si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Voilà, on a tout parlé, mon qui c'est un groupe nayo vraiment aux autres encadré par artiste. Est-ce qu'il y a quatre artistes? Nous appelons artistes, mais aux autres encadré la rôle pour jouer ou ça la camille vous mettez qui paye deux hommes déjà. Bon, normalement, c'est une bonne question. En fait, tout le monde va ce qui Pepe Kali un orchestre, il y a un orchestre par exemple, je ne m'en pas y aller le quoi Pepe Kali. Ah, n'invité. Mais est-ce que vous m'avez mis tout dans ce qu'on est? Vous m'avez Pepe Kali ça. On colle un pire au fan, est-ce que Dadou a eu le quoi yo? Net président Dadou a eu le quoi Pepe Kali a envie. Au moins que Pepe, net inga son famille Pepe Kali photo kanga Dadou. Pepe Kali a couvert ce que Dadou a dit mon wana ni so comment obim ça en empire. Et c'est le quoi mtso ayo kota groupe nanga jouer ka le quoi nada. Na mamba mo o lu ka ba enterré, al ka boma, al ka tila poison. Ah, tout na cheval. Mais sinon, vous évoluez bien à l'acteur. Oui, tu évolues très bien à l'acteur. Et en fait, comme tu es à la calax, ça va nos vision. Moi, je ne suis pas appelé pour des petites choses. Ngando moni boy, ezaka. Pede mso ou ta poto ya boy na avion, bouleka na kina kitsanada. Donc, na avion a été que à sa famille. Abindenga na joie PD boy na kenda poto na oya kindo na kikana kitsanada da ete ke o papa le kino kwa la bino ba polo taye pour na nada PD mususu koto alali ke tina cimetière na ozo pongite lelo il faut ka elo mo boye bundisa nada donc o mona ba paso envier nada na ça ce que artiste nanga bota visionnaire ndaza aza combati omundi ba envienga so to sangisi elo ya loba na makambu tu ya yebi to sangisi yango na leki bango ka na loba makambu donc ce que bino faut comprendre la vision c'est un peu ça. John Mas masikita para bena tuna bituni langana ona parce que tomo kide na suka abituni langana président nada isala kende ni soki avanzi amoni pe tantini mususu pe loko ya bandisi kamba bani ba mona ba mankima et puis qu'est-ce qui se passe na ba statut na ba Facebook asa problème en fait nana
En fait, normalement, ceux qui mutabandi sika, bani ba mona ba manquement dans le bakaisa normal parce que maman olangi se akufa. Bando kito banda ko détecter ba onkuna. Moi no koza ba lesa okindo kito tindio na okuna na CFMC kindo kino yebani. Maman olangi akufa to kanga bando kina bino wapio etikali kana mutu. Na fanzi kana moni réaction na bimo no alia kabatu. Po bando ki bazo bime beli na zo mona déjà ki bano bazan ba sorcier. On manque peu. Mais non, ngai ba mankanga souté ba yaka o balba na lingala ba o tuka yo do bazo tumula yo po oloba. Wana ba cri na banga sikate boy. Crézo c'est pésamment be po nezo tuka. Non, ngai cri am te ko tuka ngati parce que yo robi misa cri. Cri na yo est remplacé kombono do kombono yebani te mais cri no yebani. Si ko cri no yebani ba comparer on a créé nada te ba comparer on a nada. Vraiment. Statut na yo Facebook ça problème nanani. Mais vous avez des problèmes, mais non, notre statut change à tout moment. Statut, il faut que change à moi. Mais non, on a bois qu'à ton tenga na lobila ande bateau bakoko lobate. Ya on a demasi kabando benga na d'anti stress, bat Angleterre ba witch nada wapi. Donc bat ba benga anti stress pourquoi? Et cause a fille musu ba camarade ne ba moni la ki akoko lobate. Era komika copine nada. So nada bi yo ta camarade so ma peka ba mo fia na juste tatia bois que lion fio ba so na. Donc on lo ba ka ya transmettre pas ko kanon lo bate. Ba ma copine mutu nyoso ko lo bate mu na bino yango. Mu na teka yango. Pour être comme déjà na suka wana zelbre déjà sali déjà sini bientôt to comme na suka nada kolo makambo. Moi ilo mo bia kaka brisque kaka boko bimisa minute au monde va éviter bon s'attendre na ngote mais nada bois comme ilo mo bia sika. Oh nada misana kolo bate. Ndesini we. Ah ilo ko sika mais ya ilo ko sika na olinge kota na ba nini yo. Créer les biso. Ana créer bino ilo ko sika. Ya. Na sabine lo moko omoni mutonzi mate na mutonzi ma bango nyonso so sangsi bango ba ondima Canada pourquoi na bibongo parce que ba nkoni nyonso ba boya ka ba bandimanga te bino bo sinamine moi lo kwana ya sinamine yutimboka na peso kona bino te nga travailler na ba koko te nga travailler na ba nzambe ya mumpe batazamba nga na mi 6 po eloko ya mikolo bino bo kono nono boko sinamine na kombo na nga nada et ce mon muta kono nono do kanga mi panza kanga e mutema oki kanda siliki après sinamine do sisi ko ka kanda po sili nao on est salé la mine d'offre déjà plaisir tant moni nada boye et ça les plaisir on a bon tonton sur la bien ma casse vraiment bon tonton na lingi o mingi na pesi mbote le ba batunyo so ba o CPA te ba tout ba o kota makamno doute bango ba tout na cheval pour n'y être moi na lelio mi makete na mkongo mi makaba tu kiji et donc on tourne ngulu tengulu na kapela yana yokuta ngulu mayo ba liangulu na dekwanga yaya o poso ngulu o musunya ngulu o pilipila poussière o mutu ko fina kwanga pa liangulu na bisko to bandai ko tuna ngulu on peut baler mais tout na cheval mais quand on tourne cheval ya donc c'est un peu ça nada bambote na ba oya yo balinga ko mingi vraiment ya na boka kaba tuna Gloria Kasongo Gloria Kasongo motema papa Dadi Fundi ba parrain David Fundi Gloria Kasongo ma copine na peso sur Faustine les plafonds de Bundes na pesi mbote Faustine Batika toi tu es au plafond ma copine na pesi mbote na la bonne c'est une grande chanteuse à Binaka zaka danseuse à Wera la bonne moi en Angola c'est quoi ça en France. Ah là 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 la bonne la mystique moi na maman wana copine nganada na pesi la bonne beauté na France na pesi sous Michel Lemvo les grands saoudiens non papa na pesi beauté belé yotika nada te na pesi beauté na tête ndai maboko bank ma Rachel Futa mutinyo so solana ma Rachel mutito zana Rachel Futa la grande dame aibisi na da bio yo kotin mama na nga yo kao mama na nga eroloba ke papa ndoza akini bongo benga nada na sepelaka. Babi, bien tête tenda, ils sont tête à Kabelo, te Rachel au Kabelo. So Rachel à Kabelo, te tête junior. Ne bana biso bana to zo botara ya ba ofele, bana biso ba sakanaka na libanga na le shirt. Moi am biso na otobola, moi am ki. Mais moi na tête à sakana koto $100 koto €100. Do sakana na ba monnaie. E ko futelo ata taxi. Ti baba ya simate yeso mona botongi boso ndako ezanga sima ndako bobaye sima te yesu kutu mwana nzamba abina kei na ozonga sima pona ya kubiko yesu akendati ako yesu sutu ozonga donc c'est un peu ça na ngibino mingi batutu bolinga na da ya Willy Moucheni les codes mboka les codes mondial l'imbattable
ya wiya sanga ba surprise mikolo batika fanda. Loris la Congolaise, mon numéro, ou un anniversaire, ou un fête, un mariage, ou un numéro dans le téléphone, plus 243 89 63 211 91. C'était nada. Plus 243 89 63 211 91. Merci beaucoup, Nada. Vraiment, merci à trop. Voilà, bah, grand merci à mon boss, Balobi Poto, na Poto, l'ami Dove, Babi Bon, tonton, sur la bien ma casse, vraiment. En tout cas, bah, tonton, Boissou, Bazaki, t'a dit. Est-ce qu'il y a un gars Congo? T'es dans vraiment la main de fois. On a poto kuna na moni Amos le mamote mama kati. Balobi mote mama kati côté mama kati ala le la ka Amos le ma vraiment. Kuna na kwa na yo mona Jomas masikita motema ya Jeannette. Babi motema ya Jeannette vient na moka sur la kitoko makasi. Babi ba via boyene na kata poto ya koluka luka mingi te parce que baza mukie makasi na moni HB babi HB somona somo le professeur Eric Baké Eric Bokechu Eric Bokechu ba gros bisous à toi tonton ba gros bisous na yo zelibre la bikuna na kata montage na moni Steve grand frère moko solaka très kitoko ba gros bisous na yo na bosani soute begonia munyampala la fille du moment na kata Londres fille moko solaka bien makasi na nungole ba grand bisous en tout cas ba bien le kana kitoko makasi kozana ba tanti na boye vraiment en tout cas nga pour makuya na ebité tout monde à la prochaine numéro bye www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege moyo lele, poto na hosana, kembo alege moyo lele.